On a vu que on a ventilé, c'est plus grave. Tala dans n'engue bazo kufa. Et le sida. Le sida musica. Bat musus balo corona o tobela o covid-19 c'est maladie moya sika. Covid-19 n'est pas maladie sika mais corona ezalaki parce que ce qui est dictionnaire au monde corona virus ezali. Bat ba mela ba la chloroquine plaquenine contre coronavirus. Coronavirus eza et qui n'a mingi et pas moni moto azana de 60 ans au mata et ils ont bango makasi parce que bon tika on a bango eza faible ngana on dit maté ba mbongo ba ti ba musicien ba opesa pona kosunga bato bazana coronavirus za solo moto lokola moto ka fabuka ça pesi $2000 vraiment tayo mo est-ce que ndako fabuka ka mona epe musu fabuka mo on dit mana ngote. Oh oui, rason a payé $5000. Donc bah ça va falloir payer 10 000. Moi on a dit mangoté. Au bas de internet. Et ça le coûta. Et ça le coûta pour on a dit na mbongo tout razala kanango. Bah immeuble où est ton ici na gombe awa. Où est rapporté $5000 pour na bata corona. Ya ko kama komona papa na biso kabundi walesa oyo azo sambela na poto. Le coronavirus est une maladie moko o ezo na salité. Lem na mabele wana batu ba boka soi nta coronavirus ako infecté dans mai wana o ya kotaki wana. Pasteur Kabundi Waolesa ozana poto perdre yo na maladie ya coronavirus parce que na to yoki pasteur mo akufi na corona te. Banda corona bandi na to yoki pasteur akufi te. Kabundi Waolesa to ebite ozana posa oza la premier pasteur oyo akufi na corona bendeni to na posa na yo sepel na ngote ya komona ndengo zo baluka na poto olati basaki Kabundi Waolesa ba pasteur bazé belé mais c'est le côté mais to ebite est-ce que ba pasteur wana ba osambela te ou soit parce que coronavirus to banga biso tout. Mais eloko Kabundi Waolesa asale ya baluka kana poto kozwa mai ya terrasse komi sopela na nzoto omoni. Mais comment osa le premier président na Afrique apozo bakeo be église kangama pasteur président Fachi na sepe na président ya pays Afrique ya Tanzanie ala bito kanganya so be église e ozala on ba kangi be église il fallait ba kanga ba taxi que tu vas mais pourquoi la taxi batte comme il dénacima le mouvement liboso va venir l'église batte bon on va pas sur la mama site ce totalement mama site c'est 001 donc tu as un number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amna on ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas o toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bilé l'a confirmé, nana roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé nandenga ilusa. Victoria est certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, je suis là. Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, appelez-moi la femme du patron. La giga charge à conteneur et à moellon. Voilà, aujourd'hui sur ce plateau, je vais m'entretenir avec Fennec, chef Mokondi charge. Il y a monde quoi, d'autres me capent solennel par rapport. Il y a Makambo, il y a coronavirus, on aura tout vu dans la pratique. Les lots moni, artistes, musiciens, tout bien dans la musique profane. Basaleli, maladie ou nzembo, tout moni l'arsabune affilée, tout moni fait rigoler la génération, soyaya, mukolo, tout moni Olomide, mais tout le monde absence il y a bateau avec un centre il y a musique chrétienne donc quelques mots là-bas on te baille mais la coronavirus mais comme ça par rapport bateau ba lobeli
ndete moni pasteur na biso Kabundu Alessa assemblée ndé metina ba potopoto to me kapé ça analyse makamona tout avec le chef Fenech Mokondi. Voilà, merci beaucoup na l'aide à ma caméra, merci na la easy na montage à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, le boss charismatique Babia Paul Venture et Mafoula papa nous m'a dit fa pembe balobi mami d'aide depuis l'Anvers ado 5 mètres 5 depuis la Suisse engame mwanda ya mbiji ya mbinga ya mwindu ya choko kwa na ba Suède et femme depuis Paris ba tout bolinga jema ibele Willy m'a vu les coffres forts vous ebele maman il veut tomber ya la japonaise boza ebele bosuna jemima ibele. Voilà, je suis avec Fenech chef Mokondi boni. Ouais, très bien jemima 100 mètres na moni 100 mètres 1 mètre on a cassé quarantaine écoute. Donc natamboli na désinfectant. C'est quoi ma beaucoup? Tiens. Donc, ouais, ça pratique mobimba. Restons. On peut sa leçon hein. Non, on peut sa leçon donc bande on a bu surtout Tommy batela voisine na yo. Donc restons chez nous. Donc tout on a un système à confinement. Na salle émission ka pour na yo jema ibele parce que na ce confinement qui n'a parlé na bimité parce que na minute au monde entier toza na maladie moko oeza aussi les sabatu na monde entier coronavirus. Donc toza lutter contre yango to bunda na ennemi to yebi ete to mona ete. Donc botikana loba monde entier ton a guerre mondiale, ton a troisième guerre mondiale oeza coronavirus bato kufa. Donc né naza pena boye imera na bien té parce que nayoki à chaque fois na linga sur côté internet et à chaque fois on a côté internet na mon na ba mort ya bato na yebi ya bato donc et ça là vraiment passé donc le lopena na bagi na ko se connecter na internet pour nazala pena bien quoi na minute na pesa ba moto na bato tout ba la biso parce que na minute bato tout ba se confiner na ba parler nazo pesa conseil na bana Londres bana France bana partout dans le monde donc tout respecter ba mesure o ba pesi biso préventif il y a ko se protéger bien mieux sokoli maboko avolia avant au sala makambo to sokoli maboko et en plus to bossa na ko sambela te parce que malade o eza mabe makasi. Donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup chef Mokondi. Batumbi bele bazo comprendre le confinement ngote. Au confinement pour le chef Mokondi ngolo bani. Confinement pour nous se maintenir donc ko privé na loro moro boye parce que ko se maintenir na ndako quoi ndeto za boye batu tout en liberté rotambola ndengo lingo ke parler ko kende boîte de nuit na minute na ko ba na ko ke kapela na lia ngulu mais na minute on a ko sala ngote na se confiner na se privé na liberté moro boye oyo bat bazarano partout dans le monde donc on se maintenir à la maison donc na minute donc c'est ça net nga sens on a comprendre confinement en wana donc tous à peine à parler restons chez nous donc tout le monde va parler on payer pour confiner na madame nga non la madame de madame vous avez chérie non chérie oh on va avoir mimi en tant que combo nga boka mutu ti na bako ane ba partenaire na biso net lila lesiki la belle hollandaise yo boulani lila lesiki na pesi ya pamela lesiki ba mode ya Yvette lesiki na pesi Jean Smith lesiki mona soka oh pourquoi pas baza ba partenaire na ngai ya chef Mokondi officiel donc c'est ça quoi na minute na se confiner vraiment quoi mais confinement o eza mabe gros bébé na bisayo ba mabale belé tozarana bango parce que na iba masa na belé bazarana basi na poto mais nzoka nde ba père na ba parler bakena bazokele musala bande ko ke misala ba mère bazo batin rosolan ba yana ba kini awa mais na minute qu'on pense au bengi attends je te rappelle plus tard attends non ça na musala attends non donc tant eza souté ba appel donc botika ko sa biso boko sa biso ba mère ya poto ngako nena zabu nazo ya kini na ile ba basket nazala kuna mbali te boye ngako divorce Quand na minute on est tous aboués, toi on étape mon robot et pendant que divorce fait ça les manzo quand on est bozala kato et baraté na minute sur confinement papa azana parler. Benga sur donc réveiller na nenga osakanati.
Donc na bas pe mibali pe bazara pe na bas na ba ko sa biso to la procédure de divorce. Na basi pe donc ba ko sa ba ya donc na ndenga o sakana tie. Oko tungane ko kalate déjà to zelaka ba kataka makambo pena donc ngane pena donc 100 mètres to tika na relation bala. Mais la minute boza. Botika ko sa biso. Mais les chefs moko nebi que le ba vérité à leur émission o rester branché parce que vérité des le ba awa. SOS fallait pas le baki par rapport que non tout a besoin de soutenir par rapport à loko ya coronavirus na asbes le nyanga za la ngwana mais albaki tout le musicien ba me kapé ko sala mo loko moko mais ensemble na ye ba tout so ba beki no faire sala ngote ba dompe ba pesa te est-ce que dango za ki bien yes ali da de king akosa pe na ndenge ba pesi dom mais pourquoi singa suba aide ba tia suba mbo yango sko ila que de king na musique à la raté fallait pour pas musicien à Congo le quoi musicien tout à l'équipe musicien tout à l'équipe musicien Théo na mbongo pas donc ezara qui appelle ça qui alaki na posa aide quoi tala que yemo quoi au côté ko ça mbongo ko lutter contre le coronavirus bat ba mona ba ventir ça plus grave tala donc ndenge bat bazo kufa le sida musika eza parmi ba mesure moi makasi on za pesi biso ba kanda makasi to mona sida bimana mokili tisiko ki se mona na te to mona choléra mais bande kona biso papa muyembe docteur muyembe abikisa corona mais nza pesi biso makasi mais il faut ba coronavirus ezaka parce que oyo eza COVID-19 coronavirus eza maladie na kati ya coronavirus eza na ba maladie na kati quoi coronavirus yaka déjà na 2003 ezalaka déjà c'est ça c'est que auto zo bela eza moko ya ba famille ya coronavirus na kombo ya COVID-19 COVID-19 est le quoi coronavirus de 2019 de décembre 2019 il y a eu COVID-19 COVID-5 ezalaka déjà na Chine. Donc eza nakati eza lokola nakati ya université ya coronavirus. Nakati ya université wana beaucoup ta ba département nakati. Beaucoup ta département ya sciences sociales, beaucoup ta département ya ba sciences économie et tout, ba lettres nakati. Sikoyo na minute o sikoyo département moko ebimi na kati ya université ya coronavirus yango COVID-19 le ballon sous to tanga to zo ba ko par correspondance et tout na ba Google to tanga to eba ben maman na lo ba pena donc na kota ba recherche et tout na comprendre parce que batu mususu ba lo ba corona o to bela o COVID-19 c'est maladie moya sika COVID-19 n'est pas maladie sika mais corona ezalaki parce que ce qui na dictionnaire au monde corona virus ezali donc c'est ça ba sera ba 1976 ba bi ezalaka na komba maladie comme on ta maladie mobe on est na komba ba kongo mobe pe ezalaka pe ka maladie donc ezalaka déjà yango wana siko na minute yo et na sous forme ba grippe mal de tête et puis maladie ba kosu ezokanga ba poumon au moins respiration comme mbango donc yango wana ezoboma ba tout pena donc jusqu'à présent to munda biso tout to luka remède au nini to ko combattre maladie wana o ko stopper maladie wana coronavirus en tout cas c'est ça chloroquine sinda citron yangote jusqu'à présent bazo tatonné kaka plaquinine chloroquine na kismo bataki wana donc bazo tatonné na mona gouvernement américain et autorisaki batu ba mela la chloroquine plaquinine contre coronavirus eza et kendara mingi et pas moni moto azana de 60 ans au mata et ils ont bango makasi parce que bon tika na bango eza faible yango to mona ezwaka bavie na bango bazozwa ngo mingi ba kufa mingi quoi en plus plaquinine na chloroquine ezobikisa banani plaquinine na chloroquine ezobikisa batu oyo bazana ba anticorps ya makasi parce que zana batu mususu ana groupe sanguin ana A mususu AS
moto musu aza au positif siko bato au positif bango ba anticorps na bango eza makasi siko moto abongo aza na 1000 chances ya kobika na plaquenine na chloroquine ou soit basinda ba bloko na biso en tout cas maladie wana eza mortel ezoboma na ndenga kosakana te donc nyonso na totanga kaka na ba YouTube toyeba kaka eloko nini mponga pena naolalela donc tala naosala pena ba recherche lem mpe nga mpe na retrouver solution ça dépend et dépend na moto to lo tomonaki bataki o te na loba te fi na biso mo nga actualité trop api musicien azwi solution bazwi bakangi ba photo en tout cas ça mayele koleka batutu nzoka na kangani photo kala ko donc 2 ans donc salutations à la grande dame donc Mégane Epucha Yaba Mégane depuis quelque part de la part de Jemima gros bébé de la presse congolaise et yo kanetina ba katimini quoi voilà ça linga vraiment plaisir Fennec chef Mokonzi wala mami osala biso tout comprendre Fennec na opesa bato basili yani na ndenge bakoko vivre l'accès kasa na osala no kwa baba o mime na o mime donc na o mime quoi na o lobate na o mime zola ngai pena ndenge osala ngo donc on a accès à sens oh atoza baba so on a parlé on comprend le message ni on a précis il y a une émission sur internet tout ça tout ça la émission il faut tout ça ba tout monde boye on peut ça ba signe pour na baba ah on mime quoi maman vous comprendre que nous savons que Fennec chef Mokonzi donc vous comprendre notre biso ba charge dans la ambiance dans cette émission dans monde la biso ça la bon plaisir le lo ba tout se paye la musique ba la musique moderne musique profane pour la monnaie populaire hein pour ba yembela pe bolingo ba yembela ma mbele bela ba fait des sociétés tout monde qui bina fila ba nina ko yembela nzembo abani ko yembela corona tout monde l'artiste Ferrigo la Gédénios tout monde Koffi Olomide parce qu'on a trois clips voilà alors 3 conceptions ya nzembo wana tant yo tala ngote ke muta maile na on peut a passer message ne autour tout sera yoki la bien capté na monde bango tu basali chant oyo za pour sensibiliser bato pour la maladie à coronavirus bina filé Koffi Olomide Ferrigo là ba musuba dans le studio non ebimite mamo Gislain Dembela Drake Mbaye les grands caméramans abaki te chef Fennec Mokonzi ngana moneza musicien tel te ngana bisi bango nga étant que expert ya média étant que le chef namoni Ferrigo là a romeli na musique qui c'est pour la première fois tout mon a Ferrigo là imba bien en anglais banda musique Ferrigo to luka Ferrigo na français imba te mais ko kama Ferrigo là a étonné batu ayembi nzembo en anglais oyo ba chinois bazoyoka ba anglais bango moko bazoyoka ba ivoirien ba sénégalais parce que anglais est la première langue nationale ou est universelle partout dans le monde bakoyoka bakozana facilité ya koyoka message nini o Ferrigo la alobi Koffi Olomide ayembi naye mais azakimba kichacho c'est ça azaki kichacho avina biso ya Bogart to yebi Koffi Olomide wana sikoyo eza sikoyo local nzimbo ya Koffi Olomide bina file kuto yeto yebi na makambo te omoni na makambo eza te ata mwana mbaba te ama mwana eza te bina file aizate kyo bolingo bina file kozonga su makambo wana teo aiza makambo teo bolingo eloko nini bolingo bina file tona posa ya conseil bina file selon yo mono e ovandaki nanu nzembo yembi nanu tango osaki examen de conscience tant que bina file yo moko santai kete nzembo na yembi eza pona monde entier bayoka ou soit bana matete bayoka bina file abeti nzembo ya bana matete nzembo neza na message pena tongo tongo no mona kena moko tezaka na eza nzembo bana matete kisensu ngaba lemba parce que bina file biso to yebi asala kabeta ka musique pona district ya Moamba
biso to e bibi na filé na succès à Moamba te nana ngwa bité ke bi na filé à la succès à Moamba en plus coronavirus ezate ke pour na bata Moamba kaka beta champ au monde entier koyoka pour na minute au coronavirus et attaquer ka Moamba te bi na filé coronavirus et attaqué comme Moamba et attaqué monde entier. Fait un problème naïe ou quoi? Eh, ngana pas que nous moi Congo bato pote pas d'autres ba okata kata ndam déjà c'est comme d'appel libanda. Te ba okata ndam ba tanga la ba groupe. Kasi banda poto bakati bana Moamba kati. Bana Moamba pe bazana poto. Bana Lemba, bana Ngaba, bana Madede Kisensu. Bana Paris, bana France et tout. En tout cas faire égaux là eloko sali to ebité soto ko pesa onini o sali wana eza plus que ba fondation eza plus que récolte ba fond parce que tant moto a comprendre un message ni faire rigola parce que biso na Congo to ebi to na comportement te ya ko soko bimaki o sokola maboko parce que na Congo na kaba congolais te bazala to na ba nationalité ebele bazala na kata Congo ba anglais ba français ba nani ba nigérien bazawa Nigeria mamba koyoka parce que to kangaki ba frontière Congo kangaki ba frontière ezapa na ba anglais musu ba tikala ki bazana Congo akoyoka pe message à travers quand ma faire gola na te il faut na sokola maboko il faut na ko tousser boyete il faut na sala boye donc il na ko pesa ba tumbote boyete donc il faut tout pesa ba salutation musika en tout cas faire gola ni kaboroni na sali pena nzembo mo ya kitoko mais to senga na fali pour pas akokisa mambalobi yani akokisa mambalobi ndenga lobi que il faut ba sankisa bambongo yemo to toki so $10,000 mais à monkier $10,000 et monkier 10,000 10,000 na monga fala ko ta 10,000 te en plus concert ya Zénith et Olympia tondaki Bexi mais un bon producteur ya goida caché na c'est sila ki mbongo wana ekosunga batu ya Beni lokola batu ya Beni ba continue pe la corona na minute sikoyo to occuper ce comme Moscou na Beni te to na problème mondial fallait pas mbongo zwaki na arène il faut otsango nyonso pona bato o bakozwa maladie ya corona babika esunga bato bakozana problème esunga ka to tsanga pona corona ko voilà donc bo bébé est-ce que ba mbongo wana o batie pe ngana on dit matin ba mbongo o batie ba musicien ba opesa pona kosunga bato bazana coronavirus za solo mutulokola mutoka Fabregas apesi $2,000 vraiment tayo mongo est-ce que ndako Fabregas kamuna epe musu Fabregas na Fabregas toyoka azwa soki disque d'or azwa ka soki ni Fabregas asomanda ozana ofutela ka lupangu no ya ma campagne wana afutela ka onso na de l'église afutela ko ta futela ka lupangu na futela ka na eza pas moins de $3,500 oko sacrifier ata loyer ya mois moko pesi ata 2 mois soit 6 mois pesi pona bato to kuna ushi ba pesi $2,000 jibe pas chéri na ngaba mbonga kuna onzima na ngote oh we raso na pesi $5,000 donc ba misaka fali na pesi 10,000 moni ba mbonga ngona onzima ngote o ba otena internet ezala okuta ponga na nzimite na mbongo tu we razala kanango ba immeuble we ra tondisi na Gombe awa we ra pesa $5,000 pour na bata corona ngana boya ngo oh innocent balume apesi $500 pamba innocent na mbongo to za kanango pa innocent balume te za la rate ngana boya ba mbongo wala o gegezi ma weto kuta abiko to yeko to apesa ka na mwana kuna to banda na bito so apesa 300 donc so ba mbongo boro ba wana siko eza ya nini ngana nzimi na nani nga na bité que so ba mbo pesa na bika ke ba mbongo wana on dit mala biso te parce que internet ya lokuta trop voilà donc merci beaucoup to maintenant ko changer page to ko tasko na maman la likambo to ebi na tango kala na bible na histoire ya Esther tangu oyo balingaki baboma peuple ya Esther na mona ki Mordecai ayaki kosenga na Esther ki ba sambela alors Esther asaka bim bolata ba sac bo samba pendant 3 jours bo liate bo melate bo lela en fait tango alors que n'est pas ya roi maloba na koloba et convaincre motema ya roi
on a moni pe pasteur na soka bundu alesa na makameta coronavirus alati basaki. D'abord non abanana ko sambela no yemoko na basaka baluka. Après comme il y a poto on a dit ah c'est que yepé azu idée version na Esther alati basaki pour a implorer grâce à Ndambe sur coronavirus ici dans le monde. Il y a un monde qui a monté que mutoza analyste. Acte oyo pasteur la soka bundu sa sali pour na ko senga manda mais na poto no baluka. Yo mula konde. Bible ezara mbeli à double tranchant et ko kata pe ngai. Donc to éviter quoi. Na Bible yo lobi peut histoire Esther quand les mêmes Bible lobi sous boé. Soko lingo sambela papa on a likona bosani verset kota na ndako na chambre babim kuna chambre mikanga sambela nzambela likolo batukutu baye batie ya kokama komona papa na biso kabundi walesa oyo azo sambela na poto tori coronavirus eza maladie moko oyo ezoya na salite lem na mabele wana batu baboka basoyi nta coronavirus akoko infecté dans mai wana oyo akotaki wana pasteur kabundi walesa ozana pour perdre yo na maladie ya coronavirus parce que na toyoki pasteur moko kufi na corona te banda corona bandi na toyoki pasteur akufi te kabundi walesa toyebite ozana posa oza la premier pasteur oyo akufi na corona bendengeni to na posa na yo acte oyo pasteur kabundi walesa salaki ya ko en plus média yaki et là on a peine à déplorer surtout nenge média yaki c'est comme si abengaki batu boya ko tala nenge na ko kuya na mai na ko sambela pona ponzamba yoka le kambutu oyo chaîne ezalaki avant tout monde na ba photo na Facebook le kambutu toyebi ke ebandaka na ebandeli pe suka nango ezalaka coronavirus ezana tant nango ezana suka nanzimite ke mokili mo ba kufa na corona ezana batu ba obika ba guerre mondiale kuto ya batu ba kufa pe batu bazali lelo ko ba milliers batu bazé belega toujours donc pasteur kabundi walesa eloko oyo sali biso tonke ba chrétien et tonke ba croyant to sepel na ngote ya komona ndengo zo baluka na poto olati basaki kabundi walesa ba pasteur bazé belek mais c'est le côté. Mais tu évites, est-ce que le pasteur Rwanda va osambela te ou soit parce que coronavirus to banga bisotu. To banga. Mais eloko kabundi walesa asale ya baluka kana poto kozwa mai ya terrasse. Komi sopela na nzoto. Omoni Jésus Christ yo beta histoire ya Esther. Esther ayaki avant Jésus. Jésus Christ tant ayaki asala synthèse abaki na longolité na bakiste mais Jésus ayika ko changer a changer na la bandeni Yesu era yaki ayeko longola te yak alongola kité abaki sa mais na nyonso wana asala ka synthèse ya makambutu balwa musu ya Moïse Yesu alongola kiango o ya ko lapider moi c'est sur sali boyebo Yesu alongola kiango mama belé pasteur kabundi walesa azana évangile ya Moïse un évangile azana ancien testament kabundi walesa biso ba chrétien tolandaka exemple ya Jésus Christ a se crucifié qui na croix pour na balongola ndenge zaka na kala kozwa agneau koboma pour masumu na Yesu azaki agneau ya monde entier yango alongola ki ba makambo mususu ndezaki na kala bomi nyama pam pour masumu na elongwa balwa mususu même si ba makambo wana ya ko baluka na poto elongwa ka tango Yesu azaki crucifié na croix oh pasteur Moïse pasteur kabundi walesa sali ngana loba azana na ancien évangile azana na série ya ba Abraham na Esther Jésus Christ a salaki déjà synthèse ya makambo tout
Mais parce que ça na ndenge na e ne maksikate nda esa pe vidéo alobi da dosenga bato tout bazana ba ka ba coronavirus ba ya na ba yela ye akosambela pasteur Moïse pa loba yo te kangote te nga ne maksikate te asala ki yango na vidéo ni asala vidéo yo te kangote afin na kit na lobi boyela nga ba ka o tout ezala na corona nga na ko sango ba matana na avion ba na aéroport ni ya njili ah ba baza awate ba ah asakana batika avanti coronavirus na bazo bazo ngo nandenga nzambe nandenga miracle tu sais que tout est possible à celui qui croit en Dieu et pas nzambe nous sont possible mais il faut nzamba obi to mi batela avant ya batela yo donc tu sais que tout est possible nzambe apesi etumbu o yemo wa ebi ndenge esila yango na senga ba croyant to sambela totika kosambela te ava kolala kosambela et en plus et là on a koloba na ba croyant tout ba chrétien tout ba partout tant au ange de la mort avec visiter bana Israël na kati Égypte bana ya mibali tout ya Égypte nzambe ayebisaki na ba prophète na eboy botia elembo ya makila na ba portail tout ya bana Israël oh ebi ke mwana Israël avant na portail oh na kati Égypte bozo makila botia tango ange de la mort oya akoleka yango ngai na ba chrétien tout tozoka makila Yesu Christ Masia to tana ba portail na biso to tana mitema na biso to ebisa nzambe a purifier biso parce que masumu eleki na mokili masumu eleki na mokili yango nzambe akiti colère na weza kanda ya nzambe bino kasi ke nde bat ba okufa benzamba yebite nzamba yebi nde bat ba okufa na corona là on se nzambe pe vanisa asala pe réunion pe ba ange bwana to vana na bat ba okufa to sana yo ange Raphaël yo kitakuna ange Michael yo kitabu yo ange donc eza bongo nzamba yi makambo tundeleka passer par contre appel idée ba sangana passer mukuna pena bengana passer mutombo ba bengana pe ba sonika futa ba kabwa walesa ba c'est parce que passer mutombo abisa da ba mbisi na likolo ba mpese bima ba nyoke bima to c'est que obisa da nyuto vana na nyoka likolo bima c'est que corona pona eza ngolo côté passer Moïse yo na côté ba chaîne ba jeûne et prière malgré makamto le kaki ba no papa passer mon pas momo et c'est l'équipe na zone passer Moïse siko nenga côté par retraite pas ko sala ko ya bala mais pourquoi pas basali yango il fait pas bolingo ezala raté basanga na raté et là to lela lelo siko to yeki bo pesa mabonza na bino na téléphone ngala zoka mamona oh yo kengo wapi émission et comme au salama en ligne ba prière en ligne na ba réseaux sociaux partout na suka na ba offrande des oya par téléphone mabi kabola bozuna na moto ateli le balanzaka mabeza wana et loko mususu e simba te pona nini to comme na temps ya antichrist lelo yo gouvernement na biso Fachi to ebi président Fachi to ebi olobaki ke yo tango okomaki président asataki prière mona stade de martyrs afuka maki ko pataki loboko mais comment osa le premier président na Afrique apozo bakeo be église kangama pasteur président Fachi na sepe na président ya pays Afrique ya Tanzanie ala bito kanganya so be église et osala tous en temps antichrist j'ai maibel antichrist déjà ngo tous en temps wana na mona ki na pays moko boye ceux qui n'arrive on na capitale ya nini ya Madagascar to moni ba beti ba chrétien na nenga osakana te botala niveau makambo tuye so lobaki yango to mona onyama kwese kwa voilà c'est en Espagne nyamana mati likolo a buki pena croix Jésus après to yeko mona batu baka ko samela tellement gouvernement télémisaki o to lingi sou te ba rassemblement plus de 20 personnes et tout ba beti ba croyant na nenga osakana te botande ba solo ba zo beta ezala raté biso président Fachi to ebi ke muto atsaki yo eza nzambe parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu ndengo zaki elibongo eza nzambe muto atsaki yo na trône wana ozalelo mais okaki kokanga biloko tout mais sauf l'église
Il faut si il faut mais la tête non on te voit na ba 500 ba bongo to pe corona ngo facilement ba kangi be église il fallait ba kanga ba taxi taxi que tu vas mais pourquoi la taxi batte qui comme idée na ciment mouvement libo so venir l'église batte bon on va pasteur tu dis que malade des ans na kata mboka to kanga be église te boluka ba mesure nini banda ko tia pasteur là ta ba cache ne roté ya parce que tant on le barato dit que batum sou le ba so e mboka pasteur tu dis que soit cache ne ou lati bandi mi botata baba 1 mètre kiti mo eza kiti musu eza wana e oleka en plus balinko copier kaka makamba français nyonso on a pas monaki nani Macron alobai ke to kangi tout oh bongo te ngala ba gouvernement na ba gouvernement pona boye comme o go bébé te ngala ba gouvernement OK mokonza mboka aza mutu azaka pena ba conseiller biso même to voter qui c'est ça n'a pas droit ya roloba parce que ba député na minute ba roloba té parce que ba kangi maramoto na minute ba député moi ba loba so ezate ba kangaki ba plénière tout na assemblée ba plénière tout kanga makisi ko na minute yo ba to roloba so ba zate ngamo na do le message et autres kende malamu pas Daniel Safa lobby corona ezali to la papa molia te parce que ça la journaliste était dans avec un malade wana ezate donc a une idéologie ya Zakari ya koloba ya Zakari donc malade ezali côté ba on ba député puis moi guerre fait côté malade ezali ils a partout dans le monde malade ils a partout mais bisonné ba Afrique nzambe a épargné biso il faut to loba ngo nzambe a épargné biso mais total en Italie, plus de 10 000 morts et quelques battre en Italie. Italie m'a battre record dans le pays tout, mais quand on en Afrique mobimba. Au total, tout la nana auto bazolo baki, à part comme ils sont couffés dans malaria comme il corona na minute. Mais tu as dit que Afrique m'a besoin 19 morts. Même si sur les bas comme 2020. Tu as dit 19 morts. Baka ils en ont ébélé mais Nzambe a épargné biso. Mais maladie ezali. Maladie ezali. Afrique m'a 19 morts mais vaccin banda na Afrique. Vaccin na baba non. Comment biso bato akufi mingi te vaccin fait banda na Italie? Parce que na Italie ne bato bakufi dans le cas bato bakufa trop na Italie na Espagne. Vaccin fait banda na Espagne et banda na Italie après malembe biso na Afrique. C'est ça. Normalement. C'est ça. En plus vaccin na biso to zongo il faut banda na Europe. C'est pas en Europe après biso skoto ko zongo nous na poto. Faut en plus to zongo en Afrique ah te faut ba vaccin comme à deux vaccins. Tu as plan tout satanique n'a préparé ma monaie biso donc ba chrétien moni biso ba pis wana ba uta to zongo te biso ufu apena pona nzambe banda loxio te banda pexing te banda nena pexe boye te biso ba to kufa pona nzambe ba marque de la bête wana pena to zongo te. Voilà, merci beaucoup Fenech chef mon compte comme en ce moment consulter inquiétude ya ba congolais que semaine on to lupa qui na confinement 4 jours bah c'est comme si ba tikela qui so temps tout s'approvisionner tout s'approvisionner tout ça bloquer tout na banda mais semaine on est comme si ba repesa ce confinement ba tout so ba on dit to kozonga na la deuxième république tout qui non ba tout ba matin pillage moi c'est na Congo pour mutala mbongo te ba kangi boutique on peut na bloquer na facilement ko piller na confinement est bien pour na ba pays tout l'autre moni Chine ba ozonga ba activité na bango parce que si ba ça qui confinement est boy tant que batu ba se confiner na ba palais ba ka e koma mokie tant yo va na ndako yo ozana maladie te moyo bima libando ozo maladie ozala te siko ba kozwa bato bazana ba maladie ba traiter bango toko banete par exemple la Kinshasa momba se confiner batali siko batuni bazobela pendant ba semaine wana tout bazui bato wana tout oyo ba kozala maladie ba traiter bango ba o ba kobika babiki ba oyo ba kotia bango na quarantaine après confinement ba rozala ba ko désinfecter ville siko elo songa na okamo na mboka na biso est-ce que le gouvernement déjà ezui bato oyo ba ko désinfecter ville parce que confinement tant que ça confinement ça ka ki ba ba parler et tout et puis pour na batana bosali au confinement pendant 2 semaines vous voyez pendant 2 semaines bato bazuna ba traitement te bato ba désinfecter ville te avec bato bazongi
coronavirus ndenge za bongo na iloka plastique et ça là na plastique ça 3 jours na libende donc eza iloko na iloko ezo rumela siko donc siko ese nga faut désinfecter ville ba pays wana o moni ba confinement kwa Chine o to moni ba Europe wana tant ba parler bango ba désinfecter ville mais biso na mboko na biso non na moni ko ba désinfecter ville na moni na Turquie te na moni na Turquie ba désinfecter ville ba hélicoptère likolo ba mususu ba okita na place ba vandaka ba désinfecter et tout mais biso awa to ebité yango nzambe abatelaka biso ba congolais confinement soki kozala na osenga na bakonzi ya mboka basto pena no ba loyer parce que tant bosa confinement congolais avivaka na taux du jour congolais soka bimita oliate parce que to ebiki ba parler musu bazela kaka mamanda oyana matembe na poko siko ba mama na bazana ba provision te na ebité soza solo so pesa ba remettre au moins na Rwanda président na bango apesi ba provision ba parler pour na ba confinement na bango ah c'est ça c'est ça ce que ba opesa biloko te mais ba stopper ba biloko quoi ba loyer ba to futa ba parler te ba tout mususu baza ba héritier le pas on est on les sera bango ce que vous futa ba vivre ba futa ndambu kasi ba ndambu biso déjà na moi ba lingba kata biso lelo mai heureusement na bimi na pesi bango mbongo po ba kata te en plus ba ta régie des eaux ne baza bongo nyongo na biso ba ngaka ta so mbongo lelo tozaki na envie de couper lelo na pesi bango 10 000 francs po ba kende ba ya après confinement. Donc comment le confinement bino bokata to mai mais to comme spéculation moi déjà que non régie des eaux 2 mois au félé snel p 2 mois au félé donc on le kuta eza solo eza pena solo donc to senga pena na menga na on a pour pena confirmer ça na mboko si c'est que ça ba mbonga c'est que tu n'as pas to basi batini moi loko na téléphone et biso ko na provision ko to tiete mais to en pas confinement pendant 2 jours hein toi te confinement faut ça 2 semaines na Congo 2 semaines et ça 2 semaines oh j'ai mai 2 semaines confinement ko ngana pour ça Congo ça ta 1 mois parce que au moins maladie o ya coronavirus ba mindele ba yebaki na noté yango ba kufa ke belé au moins ba sali confinement ba ku fa souté ba malade comme ils sont moqués yango biso le quoi en Afrique non malade comme non trop té confinement na Congo il faut ça et ça ta 2 mois et 1 mois et ça ta mois 4 semaines mon boya confinement donc ba va parler ce qu'on a pour ça gouvernement ba ça la entretien na ba ville na ba quartier et tout ba désinfecter ba porte ba désinfecter ba venir et tout partout donc et ça biso bien tant après confinement malade de Rosalate. Voilà, merci beaucoup de comme vraiment Nasuka Fenek pour notre conseil. Quelle attitude oyo biso bananza mitoko par rapport à la période oyo ya confinement parce que ba biso bien en retraite pour comme temps au de la peine oza yo moko nanza mais faut sola ce comme ramsu ya kati. Et on a après maladie oyo ozongela ba comportement na mabe tali parce que maladie était ba kebele. Te na ozongela te nga on a ba lâché chef nek mo konzi biso e donc ngai na kokota ngaso mama mutu teo chef boy to tiki na biso te to ba chef les anango Karine Mokonzi concert na biso ala sera na biso oyo to donc ton rosa ne ba makambo musu ton rosa na internet donc to tiki mama belé parce que na to tiki mama belé parce que après maladie oyo et conseiller batu ebelé maladie oyo était batu ebelé maladie au coronavirus to ebité après maladie oyo kozongela milimo ya kala wazaki nango avant maladie oyo sega donc ça mystique net ba biso to changer ba mode de vie na biso to changer pena mama belé na osenga na peuple de Dieu to osenga na bana nzambe tout l'air est grave donc na minute oyo mungu na déjà koti satan azokita imo en personne bientôt là et senga mama kila itanga mabelé parce que kola tanduto ya pasi on comprend je m'embelé loko faut faire bango na bande na bosana ki kola tanduto ya pasi seul moto azaki na facilité ola ta corps ya nzoto oyo ezaki nzambe
wa kitaki tant que Jésus-Christ. Donc kolata nzoto moni molimo po alata nzoto ala la kana biso ala mukaka alia kana biso eza pasi yango Satan asengaki makila ebele yango moni batba kufi pona arriver antichrist ako bientôt aolata nzoto yango na osenga na peuple de Dieu bana nzambe bo azomi partout tout tika mabondeli tout sambela biso tout dit que l'air est grave l'air est plus est grave donc tout sambela to bela toujours makila et Jésus Christ est toujours le col ba porter na biso est toujours le col na biso donc nzambe arozana biso te bi que na temps tozali to na temps moko ya mabe à part wana na isa batuto restons chez nous tout a toujours na ba parler soko bimako tambola ki ou désinfecter maboko na yo et puis tu inviter ba mbote ya kopesa na maboko boye soko lingi okosola kosola boye donc mbongo te mbongo pe coronavirus ezona mbongo te ozona mbongo na maboko mais il faut que bosa na te pour sur maboko so zongi na ndako so na désinfecter te aussi makala ya moto makala wa se wana poussière nango sokoli maboko so mbongo savo ezate so mbongo savo ezali so mba sabuni na yo osokoli maboko na yo avant olia avant ta maboko na misu avant ta maboko na zolo avant ta maboko na partika elongi donc sokola maboko na yo soko pesa na ki mbote na muntu za coronavirus ozana ngona no zu corona te coronavirus ekozona nzoto soki o toucher misu o toucher zolo o toucher munoko nde ozu coronavirus donc yango na nyoso wana eza nango pasité netinga na mona nango pasité ko sokola maboko soki otambola eza pasité avolia ava osimba ava osimba miso ava osimba zolo osokola maboko ngamona lo capacité donc eloko ezo bisoka pasinde ya kosokola ka ba maboko wana donc en plus tout sur la musique moi ça mettre quoi parce que somme ta corona soka lobby boye ba so une aux coronavirus donc tout se protéger toi ta ba cache-nez cache-nez wana ezaka pona 24 heures et tout donc soko hygiénique ce qui est sili 24 heures coquille ou là tu nous mousseau donc c'est ça quoi voilà remerciement la banane parce que tu comprends vraiment la suite Karine Mokonzi l'autorité morale Ghislain Dembela Drake Mbaye ba charge tout ba zomi partout ba tu ba ole la ba charge bo zasko ba gagi ya bien pena donc to sala ya bien ya ben jurté donc ba tout ba linganga lela les ceux qui partenaires ya chef Fernand Mokonzi famille ici qui mobimba inspecteur Miguel Mbongo na Londres ko bossa na ko skola mboko te maman Nicolas Tampo batela bana basukola maboko à chaque moment ba tout ba linganga maman Arlette Tokuka maman Céline Fashion na kata Minik bambote na yo Maman Babarita Mukolo Kelian, Bambo Tenayo, Maman Nana Mokonzi Béton, Maman Kabibi Mwamba la Bellissima, Maman Sylvie Mon la Bundes, Batutu Balingarabiso, Batutu Sepera la Boulot la Biso, donc Tozana vraiment. Vous excusez-moi pour l'émission, bah inviter Mivo Baza vraiment, Batu Bing, Baoki, maladie à coronavirus, Ming, Bozo analyse et tout, donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup, m'a dit Fennec Mokonzi na beng artiste comédienne moko. Est-ce que non dit na boye na zo éviter ma belé par rapport au bang coronavirus. Donc merci à tout le monde au Beaux-Arts branchés de partout. Je vous aime, je vous adore. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur. Et où me la outa ma botte na bino. Quand on est dans le micro, le gros bébé de la presse. Non, fingate non que na cabo. Normal parce que coronavirus. Et il y a toute santé, et il y a surtout Maramutu. Donc, on se retrouve prochainement. Mon boss, JB Koumalou, te levera. Pétrolier de Dallas. Je vous aime bien. On se retrouve. Bisous. Bye. Sur le site, c'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001. C'est JB Koumalouta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo poto zo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas oto yoka baloba JB Koumalouta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV
oya le boss le patron JB Kumaluta ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile la ndenga indusa Victoria et certa amen tiki